awa bandeko toyebi lisolo 89 ans ya bowumbu ya mikakatano ya miniololo pe ya libabe na mboka oyo makambo leka kala to continue idioma zokomba basemeki baye tantine semeki na biso alenda ye boye malamu ye nakanisi likambo eza te boye mama aza te tout va bien mama aza bien tofanda na yo mwa ntango moke ok tokota na kati ebokasi ndeko na biso aza abimaki akoya kala te toke na kati ko olambeli biso te semeki masolo komoleka bien ça c'est une bonne nouvelle voilà pendant que bazalaki bakote oyo mikolo wana kaka akirika aye bandeko banguya molimo ekomosala nzoto etikali molimo ekei na mabele jeni akoyi jeni aza leki ya Titus semeki ya idioma papa elikam nini oyo nini baya kotala ebika na ntango moto akufi mosusu kuna kate naloba kutu Ruth bandeko mibale bayaki bafandisa semeki na bango na ntango kaka tozoloba na Ruth na Jen mama na ngai na Jenny bango nyonso na mabele bango wana bakoyi bakufi travail bien accompli epai ya nganga nzambe ya mabele nganga okirika balobi ye nde mongongo ya banzambe nzoka ye palingi ase venger po oyo abomi mwasi na ye akozala na kimia te akolela ye pe aseki pamba akei bato mosusu batikali kolela 89 ans ya miniololo Titus akufeli baleki mibale quelle histoire et voilà malheur ekomi kozongela siko idioma po ye akendaki abosani kenzela zamba kuna bakonsekansi elandaka ntango sikoyo abandi kokufela akomprendre ke makambo ezoya liboso kozala terrible tozalaka conséquent oyo nyonso tolukaka ezala ya malamu to ya mabe action nyonso tosalaka eza kobenda répercussion soko oloni bolamu obuki bolamu oke na nzela mabe tôt ou tard ekobalukela yo tolamuki tomona idioma ye wana na cuisine akolamba bikalakasa plat préféré penza ya mobali na ye Titus akobeta yango na mosaka nzombo ezanga te ye pe kuna tata azalaki kobenda ngozi ya kitoko na kitikwala tala kaka phénomène akirika alingi ye pe azongisa kanda na kanda alamuki amoni atali boya amoni eko para mobali na ngai misu na misu azo eloko wapi kasi ye pa kota zamba te akota bakote wana dispari mobali na ngai nini ko nini yango ko mobali na ngai likambo te bon ezakaki ebandelia lelo toza wapi na retraite nsima liwa ya Ruth na Jane mpe ndenge bamekaki baboma susu Titus bazongaki mpo basala nyonso bazongi 89 na nsima mama bokilo alobi bima yo na ndako ya mwana nga oyeko boma bana nanga oza mwasi mabe ndoki yana sikoyo obomai mwana moko mono ekoki te mwana yo otondi te oyeko bomelanga susu bana na bi awa susu te bima tala ndenge bayeko benga na ye balobi awa te tokoya kosila pamba libanda nalobi namona yo kotoa je ndoki bima tufia kwa nabia bima na pia mwana nga mobali namono sute ngaye inosamo weyo mama na biso pe idioma yeba likolo kanda olukaki vengeance zamba kotaki nzoka pe
e balukaka nango po yango te nguya ya likolo ya mabele oyo. Pull yourself together. Oh, kitse na motema ko. Partout. Ozomona bie batu bazobwakisa yo. Me ngai te. O eza ndako na yo. Place na ngai eza place na yo. Oyaka pe déjà. Kolela te ko. Kitse motema. Nazolela te parce que babengi nga ndoki. Mais parce que nayebi ete nani aluki mawa na ngai nayebi. Pe siko nakoki pe kosala esu eloko te. Likambo te ça va nalobaki tika na yo kolela. Ti wapi ko? Kitse motema nanu ko? Oyebi problème nyonso ezalaka na solution nango. Pe oyebi esengeli yo po luka solution. Kitse motema te na okende su komona nganga na nzela zamba lobi na kokende asala nga nyonso po asala yete moto yo afute na mabe nyonso ye kosala ngai yango na sepeli te olobi bien sikoyo to bongama moningo zela kaka mabe banda po yo landa olinga kaka moninga silika po yo o inspiré ye nzela zamba. Fouillez les mauvais compagnons. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nzinga na yo eko-influencer yo na mabe okokende. Voilà badinga oyo esengeli te bawumela kapembeli na biso. Tant qu'azo wumela yo pe oza na confusion pe na molili. Aye kofanda pa moninga na ye. Azongi lisusu na nzela zamba. Ye pa bandi ba incantation. Abandi. Ye wana apeseli ye na lolenga ya molimo. Mama lobi mutu wana oyo lingi. Uyo boma to sale mabe. Azali pasi okoboma ete. Wana ya ba verita. Po mutu wangu azangde nganga ya banzamba mabele. Mama pesi na balolenge na ye na ndinga oyo nga na yebite. Abandi ko pesela. Mama lobi chance eza muke. Mais soki okoki kosala ngo okoki kolonga sikoyo. Eloko ni sikoyo kasi tukosala. Langage ya banzambe ezaka boye nzoka. Mama lobi boye oza na chance ya suka. Esengeli oluka. Esika mwasi ya nganga alali okoswa buku ya bomoi. Zwa buku wana soko ye nango awa tokotumba yango nguya nyonso mutu wane kosila. Bon? Yo kaba révélation. Awa sikoyo balingi ko ba combattre ngambo wana. Bango nyonso bazana bango na molili bandeko. Mutanzamba zana ete. Mama alobi soko salikaka bongo moto wana kosanga nguya. Alors ça le sur le côté. Merci, merci maman. Merci mingi. Yen c'est la simanda koi. Alobi tango moi engeli makasi na est. Ezaka tango nde banzambe bakenda kolala. Ah bon? Ozo compter na hier. Yebaki. Lobi tanga malamu eza 8e jour. Elingolo bake lobi yoko kende. Est-ce que okoyena ngelongo? Landanga ko. Ok, ça va. To baningati. To beba na po anini. Na Olanda out. Ça va, na sepeli. Ça va? Na lukilelo ga olia. Baninga mibale bayoka na kati na makambo ya molili. Tina ko lukaka banganga. Tozali awo. 89 ans depuis makambo esalema. Eza makambo lelo te. Bato tozomona bakoko akala bakufa bapola. Lelo ba génération mosusu ekomi komi mangambo. Nazela izela ko onabizela te. Mutu babande komi maliboso ya komo la ksanzela. Akomi jogo do akomi bina danger na couloir azamba. Voilà, malala malamu, sangisaka na malala kotela. Malala kopola. Okomona nyoso kopola nzela moko.
esika tokomi esika nde temple ya nzambe moko mabele. Nzamba mabele oyo apesaki bobeko ya livre de la vie. Yepe na ngambo wana balobi kende zwa pe livre de la vie yango. Buku bomoi yango na solution. Dokoto nguye zate dobani eloko te. Obika benda buku bomoi akenda nango. Seke kote kuna pe bakosa bana ba on eloko te. Ndeni mutakoti na eloko na maboko azwi akepe bosali eloko te. Nasiongo te yango yo. Nasiongo. Nini yango wana? Oseli boye po nini? Ketoko tumbango te moyen kaka de détruire nguya wana balobaki bongo. Akeko tumba ye kaka. Biso makambo to yebi yango te. Po banzela ngo pe tokota te. Tala na mboka yango makambo ezo salema. Mobali aye kozwa mwasi na ye. Idioma? Idioma. Kende kaka kitya motema mobali na yo azwi yo bokenda ndako. Merci Merci mingi. Merci penza. Lokolo bombi mwasi na ngai ozwi soin na ye. Mais nakamwe. Tango na wuti voyage na ngai na zongi. Nayo kaka ke mama abengani mwasi na ngai libanda ndako. Sikoyo mama na wasali boye pona nini ko? Bonde ko nanga likambo te. Ozaka mobali. Likambo sili zoye zonga na ye. Bon ça va. Ije. Idioma nzamba za nabino Ke baba nzamba ngoso lobela po obokendela na nzela zamba. Banzamba bakanda na liwana makila batu. Yepa azongi akirika azongi na pema na memeli yo ba vierge misatu kaka ndengo senga kingai pona ete ozongisa mwasi na bomoi. La prêtresse yende nganga nzambe ya mwasi na mabeloi. Les trois vierges esi na zwi bango bazali awa iberibe na bondelio siko ozongisa mwasi na ngai. Esengeli ozongisa livre wapi? Buku wapi? Buku abomoi mezali awate eza awate ebungi yo zonga luka yango yaka na ngwawa sinoko lukaliwa na yo moko landa yango luka yango moto ya monaki pasi pozo buku abomoi abundi na babilima na milimo ndenge na ndenge aye na buku boye moto mosusu aya yibi yango mbano. Sikoyo nani abuyibi buku idioma? Nani akokufa akozanga bomoi? Mwasi na ye. Livre zate. Buku ya bomoi. Nakamwe bomoi yango ndenge nini? Ngamtu na tika livre na ngai yawa vraiment. Akei. Yepe abandeli susu parcours. Ake koluka buku ya bomoi. Awa akeiba ndeko na ebite soki na souhaiter bonne chance. Poye asakrifia bakila bato na ba innocent. Poye moko pe aboma bato mosusu na bakanda buzoba. Bongo ye soka kufeli mwasi ndenge moko kagati asepela pe gati. Oye lingi basala yote ko banda pe ko sala ngo baninga te. Suspense. Abosele loko. Abwaka miso na ngambo atala boye buko yako pela moto. Ese peli moto.
yango yo te non te buku a bomoi buku a bomoi ezi moto buku a bomoi toleki banzela nyonso ekangami solution ya suka yango wana awa longi yango te ni eto décide la loi c'est que loi peut faut beta ye mobeko ekobetaka moto nyonso eza bongo azongi tala namemi bavierge misatu kaka ndenge osengaki ngai po ete yo oyo akosekusa mwasi na ngai lelo yeba mwasi na ngai asekwa napesi yo bavierge misatu bango oyo bazali awo iberibe nabondeli yo esengeli oya na buku awa makambo toti komona eza kaka ke ye moko atelemi azo raisonner parcours asali makambo azo raisonner yango ya ebandeli tozomona bayebisaki ye luka buku soki te mwasi no akosekwa te aye buku eza te na bapasi na babitumba nyonso molimo abunda azangi buku esi tomonaki masolo oyo esi tolekaki bakoto oyo matière de réflexion alinga tala sikoyo nzela kokimela ya kobikela ye mpe atala bolingo ya mwasi epai nsima liwa na ye akomi kobunda mpo azongise na bomoi ye basolution na ye ezalaka banzela ya bamilimo banguya moko asalelaka terrible akanisi lisusu kaka sikoyo awutaki bakote wana koluka buku ya bomoi atambola amonaki yango na nzela voilà 89 ans eleka kala masolo eza ya lelo te ans ya miniololo o batata baliaka mbuma ya bololo nzoka lelo eza nde bana bazoka mino ngai héritage oyo ya malédiction alors que babana bazalaka te mboka mobimba ebomba histoire atelemi tomonaki abandi koraisonne ndenge befeneme esalemi aluki buku ya bomoi akuti yango ezozika te hey te lelo atelemi araisonne atali banzela nyonso échappatoire ebungi azangi échappatoire ibe tala na sufri pe mingi nayoki pe pasi nakei nalekei naluki oyo nyonso osenganga na sala mberibe sala eloko mokoko sala eloko konda sepela sala eloko akomi kolela
eloko mosusu eza te na kosala ezali kobenda nde kanda ya banzambe eloko mosusu ya kosala eza te. Mwasi apemi kopema ya suka nzoka pema ekei libela akabwani phénomène nakolimwa naliwa bango mibale bakufa na temple. Igwe azoyamba masolo na ye na kati ya palais royal. Ntango azosolola bato mibale bakomela pema bakoya. Igwe olika molini Igwe ezali abomination esalami awa na mabele oyo abomination mokonzi ezali nganga na biloba sikoyo na peso mitindo mokonzi nganga nzambe akufi nini nganga nzambe akufi akilika komasa akufi na temple kuna na kanisi banzambe nde babesi akufa babomi ye aza frappe na banzambe oyo eza le pire ya makambo tozelaka te. Mokonzi avandi moto na se abangi makambo. Est-ce que ça sur na mambolobi boye mokonzi bolobi yango penza bomoni yango mbano makambo yango na bamboka kaka boye nini yango boye koma lembete ngambo ezali awa ijoma ngambo ezali awa ya nini tala akilika nganga kufi nini sikoyo ozotuna ngaso nini akufi atiki mwana te na nsima po asuccede ye sikoyo oyebete eloko elakisi banda lokola akufi atiki mwana te na nsima po asuccede ye nganga nzambe akosenga nganga atika remplaçant soki moto aremplace ye te mboka oyo ekozala na mbeba ekolela kino bakochange famille mosusu bazwa kibonganga oyo eza ngambo toza na ngambo monene te oyebi te nzambe na ngai tosuki basuki mpe ya solo parceke baza na mboka oyo tradition ezosala ake na ngambo oyo mpo ngambo mikolo baobikisa ye mama lobi mosala nyonso ezosila awa kota na kati ye mpe azondima mpo ayebi ke kote onguye ezali mama lobi ozokota na kati ya kesi okolala na kati ndenge okolala kuna na kati nzoto ekokende na ndako nzoto ekotikala na minui molimo ekokende ekosala mosala alobi ntango mosala ekosila okomona oyo ekosalema sikoyo lala na kati ya kesi kota nanu kokota na ino mama lala boye nde banzelango bandimaka mbangu bato balingaka boye soki akeluka nganga babimisi kesi babetisi ete yakangama na kati bongo bato bandimaka mbangu lakisa ye oyo ekomami na bibilia akotanga yango pamba donc makambo yango baje te bakangeli moto na kati ko mikolo boni tangu boni mama naki nganga naki menuisier bandeko tozoyeba esika bato moindo bazali balingi kozala liye na tradition awa balingi tradition bazala pe sur ke conséquence oyo ya batradition ekolata bango napesi merci na nzambe mpo koya na évangile koteyama na évangile ya liberté na kombo na yesu bandeko tozwi liberté na kati na yesu toza libre libanda ya tradition Yesu Massia Zoloba, celui qui me suit ne marchera pas dans la lumière,
car je suis la lumière du monde. Ezalaka makambo esalamaka na mboka oyo. Tala tradition na bango. Yepa ndimi akufi te. Ndeti basheko. Mais on liwa peut-être ya mbala kata bondenga nini avant le temps. Moto epela. Moto epela. Basiki sa moto na kati. Moto asika likolo nini oya vengeance. Asiki likolo bakanda banzambe. Oh. Moni banzela to landaga. Solution peut passer na moto indete ya lufelo. Toleki. Cérémonie sili. Lokola ndimela kabanganga oyo ayebi kasa na nguya. Yeyo ijoma kufa kite. Ijoma. Osaki wapi vraiment nazoluka luka yo. Limbisanga mobile na ngai. Nakenda otala moninga na ngai. Nalobela ki ote limbisa ngai. Bon, ça va. Esala ki nga pasi nzala. Nabelambela ki avant nakendawa. Yaka na pesa obilei. Donc makambo mingi ezosala mape mobali wa yeba na ete. Asala kango na banzela na ye, mobali ayeba kate. Oyo ijoma. Yemoka yebi bisika zo tambola. Yemoka yebi nini azoluka. Ekoma na butu na tango kolala. Tala position. Ndeti mutazo kende libela. O position liwa oyo. Nine sale mi phénomène. Atiki nsoto. Tala molimo tamboli. C'est que ça na mission. Azana mission na comprendre. Abimi po soit pas manambetu. Bandeko molimo ke sala badega. Ponenga zo kende bazo kende malembe te. Ye wana bimi. Na butu makasi bandeko. Butu ebombi makambo ebele. Na bandoki. Ijoma. Tango mobali ya ye. Ijoma. Mais au lieu que tu t'habilles na ote. Moi je suis nini. Ijoma. 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 Aye retard. Nsoka kokenda molimo sima nango nsoto kufi. Liwaya ijoma alala kina mbeto abela kite. Abela kite. Mobali yako kute boye beba pamba. Liwaya mwasi na ye. Ijoma. Ijoma. Asala koboni. Ayeba ki kazo kufa ya wana bimaki. Mwana mwasi oyo tiki batusu na ba problème. Tango bakenda nzoto molimo kenda kina mobembo. Onde mokili bawa. Mokili moko ndenge. Mokili ngo phénomène. Ijoma sako makuna. Nzambe nanga naba monstre, naba dinosaure. Mokili ngo nayebi yango te bandeko to découvrir kaka. Tala mokili ngo ba demo ba dinosaure. Tala fasa gagao. Yeyo ijoma. Ayako luka nini yao? Babenga kiye kotoi. Olafana na mokili oyo ndunde zana ngo manioko na nzombo. Andimake ne mokili oyo ya ba monstre boye. Akeye azongi. Molimo ezongi. Aye.
nzoto nangeza wapi? Oh, minatika nzoto wa wapi? Azoto na nani? Nzoto dispari. Na comprendre mission kendela ki fallait sala makana na butu. Awa na balabala. Ijo mazoye bateka tikali molimo pamba. Mobile nanga sa pite. Mazikechi 10 adusoli na nalo bakutu dispari. Mazikechi motozo yoka yete motozo mona yete phénomène. Akolobana nani moto yoka. Ata leki motozo mona te. Ekomi somo. Masolo ya mboka oyo, ekomi mosika. Ba mort vivant bakomi ebele. Nzoka molimo ezo yengana. Ezo telengana. Papa mobile nanga adusoli. Atikali molimo. Molimo apamba nzoto ebungi. Ayaki boye moto moko alongoli nzoto. Mobali no muta longola ki nzoto. Aganga moto koyoka te. Ata gangi moto pa koyoka te. Mobile nanga adusoli. Mobile nanga nzoto nangeza wapi te? Makambo ngo somo. Nganga na somo na nzoto na ngai te. Mama, alobi boye. Atelenga ni nzoto ebungi. Nzoto ebungi ni esalami. Naibi nanga te. Na somo nanga na ndaku. Natala boye na mbetu nzoto za sute. Nzoto za te. Landa. Démonstration. Démonstration de tikali. Azo sala nini to landa? Bango bazo tala na bilili. Omoni nzoto na yo? Nzoto ezo kende na lilita. Na dango tozali nzoto na nzela cimetière. Tala zongla nzoto lombango. Soki bakundi esilio. Nalobia welela mbango keneno kio dispari. Bandeko film ngo komi pema na milimo komi ko luka banzoto na pema. Ake ko luka nzoto. Nzoka mboka mobimba basangani na ebembe. Bake kolela Ijoma salaki awa mwasi malamu. Ijoma mboke yako lela yo. Bangwana namo wei bamemi nzoto. Ijoma azana molimo azoluka nzoto na ye. Yewan molimo ekomi na nzela téléportation. Telema bo telema adusoli. Batu bazo yeba te bazo mona te bazo yoka te. Adusoli bato baleki. Bakomi na cimetière tokokunda ye awa. Te bozela. Nani angwa koyoka? Ngai yeyo te nakufi te na zanvi botala ngai yeyo bokunda ngai te bobeso yoka mobali. Ijoma kende na kimia. Nazangi yo. Aganga moto akoyoka te. Bakundi Ijoma na présence ya molimo na ye. Timola libulu. Lilita bolingo suka nango liwaka ke kokabola. Après cela, alongo na terma ake kokota na nzete moko. Bon? Elingo loba nini? Avanda na nzete moko na kati. Oemia mbola tozali ekokisi 89 ans. Lokola Yesu Masia sana bomoi. Tango tozotanga kombo na ye. À la mention de son nom, tout genou fléchira. Bandeko, esengeli to ki labilei jeune ya 7 jours. Si maya jeune oyo tokende na mboka na bino, na mboka iduma. Tokoyebisa bango ete Yesu Masia aza na bomoi. Po Bible ezoloba malamu, à la mention de son nom,
mabolongo nyonso ekofukama tangu eloko eza parfait ezokoma oyo eza eparfait ezolongwa. Alléluia. Frère Simon, oui pasteur, totelema likolo pe toyemba nzembo moko ya loyembo, nzembo ya kokumisa Nzambe. Bandeko totelema likolo toluwe Nzambe na biso. Bango nyonso na kondima bayebi Nzambe oyo bandimela monene ya Nzambe oyo bayebi ye. Bayebi ekomama na Biblia, évoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Basali sima mobembo. Balobi tokokende kino na mboka oyo makambo esalamaki. Après 89 ans, Nzambe a révélé mosali na ye. Bangona na nzela. Oh, me bakende te. Na nzela mobembo batelemi. Oh, likambo nini? Motuka pe ya sika boy. Motuka pe elenda nanu. Bandeko nyonso oyo bazaki kobondela. Nzoka mission oyo Nzambe azotinda bango, monguna pa ozala liboso. Po bango bazokende na kombo na Yesu po milimo bato bika. Satana pa kotika yo te. Po kolinga te bato babika po Nzambe azwa lokumu. Motuka batu. Ah, yasika. Babandi koluka balonga kalikili tekniki. Que faire? Batelemi alors que mission oyo sengeli basala eza po milimo batunde bika. Ah, pasteur. Pastor Jerry. Pasteur Jerry. Yaka kitela se. Brother Simon. Frère Simon, oui pasteur. How far is your village? Siko mboka ngoza musika te na awa. Eza musika te. 10 minutes sur totamboli tokokoma. Bon, totambola makolo, hein? D'accord. Bandeko. Voyage oyo kokata na te. Tozokende. Tozwa ba bagage na biso. Bon, motuka. To parkango kaka. Sima to luka mécanicien ya kobongisa ngwao. Mbangu, sala mbangu. Please get down our luggage. Voilà mission oyo moto sengeli atia liboso. Ndeko mo Kristo mission na yo ezate kolongwa ndako kokende église. Yesu Masia zoloba, allez faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Phénomène, les puissances de l'enfer, les princes de ce monde des ténèbres, Nzokande, les principautés. Nzambe nangai. Oyebika bimeli bango na nzela, life lopetelemi. Motu keziki. Ah, makolo ezali. Nzambe wana kutu yango Nzambe apesa. Babani makolo. Bazoluka nzela bakoma mboka. Bakoma mboka batia liloba na Nzambe. Phénomène libulu. Motu epela. Yeswe. Ah, Satana za moto lokuta. Bandeko azokosa. Oyo ezali bitumba. Pe na tango oyo voyage oyo ekosila awa te. Tobondela. Voyage oyo eza molai. Tata na kombo na Yesu Masia. Toyambi nguya na yo na tango oyo mpona kokatisa bisika oyo. Tata na nguya oleki makasi koleka oyo azala mokili. Moto nyonso alanda pa na nga ndenge na kosote. Biso nyonso tozokatisa na kombo na Yesu Masia. Leader, saut. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Pasteur Jerry. Please give me the bag. Pesanga sakwana, boka sakwana. Basake ya ao. Bango nyonso bana kondima bayebi ete oyo aza kati na bango aleki oyo aza na mokili na makasi.
wana balobi voyage oyo ekotelema te ekokatana te. Pasteur Jerry, osala pe karaté kala. Pasteur Jerry, obeta bakiai, lakisa bango kiai. Aleki, merci Jésus. Pasteur Jude, osala libanda, yepe kiai. Frère Simon. Sœur Lucie, bobete banzango, bokima bambangu. Obeta kebo. Ya, merci. Sœur Alenda. Frère Simon. Ah, osala catch. Merci. Sœur Atikali. Okokoka koser na ngayaka. Na libulu e. Yesu abikisi. Yesu abikisi. Bon, bongisa valise na yotokei. Tala ndenge bazolonga. Voilà, batamboli na kombo ya ilonga. Kombo oyo ekolongisa bango liboso na nyonso. Awa na mboka bakoti loyembo na monoko esengeli bango baya na mission ya komema lumière po molili ewumeli na mboka oyo bamema verité po tradition ememi bato na lokuta pe na frustration pe na confusion esengeli baya lokola mungwa na kati ya nzungu ezangi elengi na liloba nzambe na kombo ya Yesu na monoko. All power belongs to God. All power belongs to God. All power belongs. Awa place to bandaka lisolo. Liliane mwana mwasi oyo pona bolingo babengi ndoki. Lisolo Liliane tobosana te. Mobali akufi. Bake ko sala ebisala sala, bakendeki ko faire girer ye. Selon la tradition, olobi oza innocente kende ko jire pa ya bakoko. Akende ko jire makolo lembi atikali akomi ebosono. Akomi konguluma. Ah, lelo bato nyonso basundola ye. Atikali kaka ye moko rejeté de tout le monde. Abandi kolela. Oh pauvre Liliane. Ah, kolinga mobali nde sukisaka makambo boye na lobi yango te. Batelemelaka bolingo yo pa ya mama bokilo. Suka nango ba frappe ye. Alors que bolingo alingaki mobali ya motema. Sama kufa. Tala mwasi na simatika likonyo kwama. Ah, bandeko mboka moko ezana miniololo pe mikakatano libabe sali 89 ans. Nzoka na mboka ngo idioma azalaka kala mwasi moko akendaka ko se venger abobisi nganga na mwasi na ye tango azongi na molimo nzoto ezate nzoto etele molimo etelengani nzoto bakundi akotaka na nzete moko nzete wana sirmati lelo ezali awa lisolo mosusu awa lelo banani bamemi ngambo bandeko tala lisolo Liliane ...89 ans... ...ya... ...konyo kwa maboye... ...malédiction générationnelle... ...aleli aleli... ...namoni ye sama bimi mowe ye wan... ...tala pona bolingo... ...bolingo ya makasi esangisaka mowe na moto aza na bomoi... ...mowe abimi sam azongi... ...na molimo ayeko console... Je t'aime, oh. I am waiting for you. Pe nazozela yo. Konselenga liwate pardon. Azano mwana muke. Pamusa mai na miso. Ah,
mwasi kolela na nsima likola bolingo na ye. Mwa message kaka epesa ye makasi. Ntango apesi message Sam ye wana azopepa alingi kaka bakutana zela mpe ntango ekoka kozala prese te po ye atikali na mokili oyo po avivre nanu bokokutanaka kaka me tika ye pa réunir mwa ndambo. Makambo esalema bato mosusu bazalaka victime ya bambeba basala te, balela bisika oyo bayebi likambo te, bachola bango bafinga bango bandoki alors ke balia kutu ata moto te. Quelle histoire! Ayoki na yebite mowe ya lobaki ao je t'aime kaka. Tokokutanaka kaka tokozalaka zalaka. Liliana kolela po nani ayoka nani kuta ya pembeni mokile sanziye. Mama bokilo abimi yango mwasi oyo ndoki oyo vraiment sima koboma mwana nga mobali Sam ozali awa kotangisa balarme de crocodile nga nazangi mwana lelo kasi na promettre yo tala okofunde na makambo nyonso osali na liwa ya mwana ngai. Longwa ale katuka ale vaika longwa mama pardon te mama yokelanga mawa ko mama telema longwa mama malembe te longwa wana bakunda mwana nga awa te po yolelaka longwa wana nzoka zolela esika bakundaka mowei papa Nzambe akokangola yo na captivité ya makambo salama na mboka yangwana atindi biso awa yangwana peto ye Simon. Oui oncle olobi moto nde nani ye pasteur na biso. Pasteur na bino pasteur nasepeli komona yo. Merci papa. Pasteur bato na biso na mboka baza na posa Nzambe ya solo Nzambe ayebi po na nini. Simon. Oui oncle est-ce que boyebi mambo sala c'est parce que eza makambo ezotala molimo na religion. Noko avant tolongwa na ville toya awa na mboka Nzambe na bomoi alakisaki biso ndenge tokosala mosala ndima ete akosala ndenge aprometaki tobangeloko te. Oncle toyebi moto na Nzambe moto oyo awa aza na nguya oyo Nzambe asalaka kati na ye pe basini ezebele tikali kuna na ville bato bayebi Nzambe tosalelaka c'est le tout puissant aza makasi plus fort que celui qui est dans ce monde pe na dimension ya kombo na ye ceux qui batangi kombo na ye à la mention de son nom tozolobela awa na mboka ebelebe
This was what happened last time. Tala makambo esalamaka kala mingi tawa. Moto moko awa ayaka na mosena nzambe na mboka. Ibelibe asambusie awa alimusie. Te pa noko ekosala mabongo te. Likambo te. Let me go and get dressed up. Bon, naluka nalata kasi tomona nanu mokonzi. Likambo te. Dress yourself. Lata papa comme ça tokende mona mokonzi. Battle is the Lord. Papa yeba ete bitumba eza ndende ya nzambe ilonga eza nde ya biso. You are doing all. If there's something you can't write home about. Bango wana baye bakomi na mboka ngo This is your uncle. yango Simon. Oyo noko na yo tokende pa ya mokonzi. My nephew and my niece. Neve na ngai na niece na ngai oyo These people. balobi ete bato oyo baza bato bauti na bango na ville. Atalisinga oyo pasteur na bango. Mokonzi And he claims that he can Pe- help us. alobi malamu ka kosunga biso. Pasteur yo moko lobela yi. Your Highness, Igwe may you live forever. tika ete obika libela. I am by name. Ngai kombo na ngai Pasteur Isaac. And here is Awa Pasteur Jerry Jerry, my colleague. aza moninga na nga mosala. Pastor Jude, Awa Pasteur Jude she's sister oyo Mary, Sœur a Marie worker in the church. asalaka mosala na Lingomba pe toza na These are your children. bana na yo ya famille baza bana na biso pe na Lingomba. Your Highness, Mokonzi right there in the city, kuna na ville God revealed Nzambe to us atalisaki biso that this land ete mabele oyo is under ezali environmental bondage. na balien Yes, Your Highness. eza na baminiololo oyo ekangi yango nzinga nzinga. Untimely death. Oyebi ke liwa oyo ezosila te basi babotaka te molili eza na mboka Not succeed. bajeune bazoresir te People die bato bazokufa mikolo nyonso everywhere. partout tozomona eloko moko ya kitoko eza nango te. Your Highness, Mokonzi God revealed to us Nzambe atalisi that biso the problem ete problème eza awa na kati ya mabele oyo ya uduma that is why he yango wana atindi biso to ya awa liberation. mpo na libération ya mboka oyo. Mokonzi yango wana tozali awa ikpe Merciless. tala toza na nzambe moko abetaka mabe nguya na ye eza inimaginable. Your Highness, Mokonzi may you reign forever. tika ete obika ntango molai. Your Highness, believe me, Mokonzi ndimela ngai no power. nguya moko te ata wapi na mabele oyo ekotelemela nzambe atindi biso toya awa mpo na délivrance ya mabele oyo ya uduma. I see. Je vois, I see. je vois. Anyway, Bon, likambo te all welcome. biso tolobi kaka boyei malamu But kasi you will do whatever you bokosala oyo nyonso osengeli bosala do, your own risk. na bariske na bino Don't involve me bokotisanga te na or kati any of to my membre moko ya kabine awa o totindaki bino. May you live long. Tika ete mokonzi obika ntango molai. Your Highness, all we Igwe need oyo toza longo posa yo nde pesa biso ka is nzela to send us. oyo atindi biso ata na biso elongo. It's all right. Likambo te ça va You may go. bokoki kokende. Merci sa majesté. Brother Simon, Frère Simon kamba biso nzela bango wana bayokani batalisi posa na bango. Mokonzi alobi bokende kasi kombo na ngai eza te o. Na nsima mpe polémique ebandi. Bon nde balobi totala kaka bango kaka baye na mosala na bango. Mokonzi ayebi bapaya bakoti baye kosala mosala délivrance yango tozozela awa bakomi nzambe akolongisa bango mpo nayebi ete baye nyonso batiaka elikya na nzambe basukaka jamais na confusion. Et Bible ezoloba na biso que Dieu a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Tozela suite fait ma solo. Ezitimo olebi aramje, ozim no bi